Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel. Et le romoro batufo batala mingi. Et mission oyo, ils ont le toujours bien fait, toujours exploit et ouais rasson droit de la forêt. Alex Ntima Kobo Sanate Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé ba ana tona catastrophe. Parce que c'était loin de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima en tout cas vous allez boyo quand tout sola même pas pour une heure de temps 30 minutes. Nabi qui m'a tout besoin dans besoin dans son abino calmement posé. Donc ils ont un problème. Mais vous êtes la moro tezoni maman na bon mona ko tu fois te ba so na bien oui membran donc so na kapolo monsieur des fois te. Voilà, merci beaucoup Tima qui bon na résident. Bonjour, bonsoir et salam alaikum. Partout dans le monde, nous la Kabiso, Balandia, Yavar, Bambote Bino Yangwana. Voilà, tout le monde repère Lelo, Balandi Monen et émission de Yavar et tombé de Ciel TV. Bino la Kabiso pour partager l'émission. Mais nous avons remarqué que c'est comme si vous partagez l'émission. Les années Mabou, les Katonini, Cédric Bombe, les Andengeni, partager l'émission. Irène Mamboueni, partager l'émission. Et Dalton, Alphonse Tamelouz. Partager mission, badingo subatala, bokomo lembesa biso bandeko. Voilà. Voilà balandi binene ya Saint-Figaro, les bourgeois, Mobutu Kiwa wana Kinshasa, babi Montfleury Ekoyate, Pasteur Logos en Suisse. Voilà. Mamote na bino yangwana. Voilà sikoyo yo lelo var na biso to bandango jamais na kimia. Var na biso to bandango jamais na sengo. To keza toujours mbutu polémique. Ils ont des informations vraies, mais toujours dans des polémiques pour et qui dans des moko et qui voilà. Voir de l'eau avant de banane sous na pession beauté Maria Kombe babi moi si na beauté ya dona beja ba beauté na yo Nikita Yabo Mike Mosisi na bosanité Dodo Maziza. Voilà, en beauté na bino yangwana. Le to bandeko lobela nini balobi visibilité ya Yansone na matanga 2 jours wana kaka ko la veille mortuaire na jour enterrement ne bisayo et tekisi ba billet à concert à les 15 na ndenge ya mukete muka ya tuna na bimeka 2 jours wana mpanza piano koto yoyo Adolphe koto yoyo fulu ya wenge mopanzi ne bisayo et tekisi ba billet à concert na ndenge ya kosakana te neto bisayo binoka keno ba masolo tout beta ba countdown au bon monde na kati ya plateau na biso ko tota mpanzi ko toza nombre ba billets ozotikala à chaque émission tondo ya to tila bino ba nombre ba billets ozotikala pour les 15 to pesa bino sous jour moins 30 vous allons nous poser to ba makambo ya visibilité ya ntone na matanga ya segi mignon et importer nini voilà audio moko ebimi audio wana na ebisa bino Tata Mo Beach Adolphe Dominguez a dévoilé ma secret Yansone. Adolphe Dominguez a dévoilé ma kambu Yansone dans la le 15. Nulle part ailleurs na kati ya var to côté la bino audio wana ndenga zolo ba place Yansone ko kende afa beta concert. Ah tata yo bongo na Yansone. Audio ezali na sabino var to côté
ceux qui voient les il y a tata te boye bisanga za tata te to yeba yango. Voilà. Balobi à faire challenge tout ce le jour moins 30 à peu près 30 oui 31 balobi bana maison mère bolembis na bino ba challenge beaucoup mi ko lemba na bino mais monsieur comme ko dominer et pourtant mi ko zo poussa na peine. Voilà. To yeba sabino le pourquoi ndenge tozo kende babi nzoka nde rando oyo kofi olo media lingi kotika JBM pianate eza makambo ya to tsela bino sebenwa na boyoka JBM pianasa bete yango na 2004 kofi olo media beto na 2009 ezo créer ba mama na polémique et tika ka JBM piana papa chéri leader Ramon Foudé abeta nda kofi olo media ba tan ma kofi banini poto koyeba soki nani akolonga. Voilà. Saint Figaro toujours égal à lui-même. Mbote na bino ni susu babo na bino on ki ba sommaire na biso sikoto banda mayanga na biso ya lelo. Visibilité ya ntsone. Nikita yabo mbote na yo siko zali na sepeli koyoka yo. Visibilité ya ntsone na matanga sege mignon na yo sabino. Obinga chaque jour musala na zoa na fan de la ticket master wana boue na fan de la FNAC wana boue na otala combien de personnes sont ba billets par jour na otala combien de billets par jour et ça là ba moins ba sont ba combien obike na remarqué kubanda vendredi wana visibilité yansone ilaksi ke bana wenge mususu bano so ba billets malamu te mais visibilité na ye. J'ai vite compris que na bana BCBG n'a quoi apporter soutien à bango mbala moko na maison mère. Vendredi na butu, ti samedi ba 15h à peu près plus de 100 billets vendus. Tout ça qui bino ba analyse mbala no tsuko le kakuna ba 5 jours le kaka ezaka ba 52 billets vendus. Ça montre que visibilité wana kozala together ensemble. Il y a président Weranson Penajibe Mpena Matanga et jouer rôle moko boui. Dans le but que ce qui ndenge nini, mais dans le but c'est-à-dire ba public il y a ba orchestre mususu pe ba sepeli na acte wana compassion wana que yantonema que no butu bimbolalite et na tongo kika palo laver ba nini ozonge lisusu okepe cimetière bakundi. Bravo na bana maison mère. Bravo na bana maison mère. Le président Weranson a sala qui a apporté soutien na ye, a se compatir na master piano. Et ça les lengi mingi. Ngana beteli bino maboko. Mais j'ai vite compris que était que si ba billet pe visibilité wana. Na le but que so matanga se genza la quitter. Nde ba billet ngete kamate. Non ba billet noté comme déjà. Bien noté comme déjà, mais les lots les sous ont remarqué, pas bien zo kene, c'est-à-dire, bana BCBG ba koti likambu yango, bana BCBG to pesi bino longoni, ba mbote belé. Ba golo bazaka kilo na comment soutenir ba to mususu, to ebite ba pesi ba koti na nombre na ba to ba somi ba billet pour ba pesi bino ke ba noze la penza ke ba 12 bete mapé, o faire gola pa sauter pe bete yange mambote te. Soka pesa kaka mbote te mukolango, ba nga ba lokaye. Soka sauter, obike photo nezali régie soki kaka sota ka kopesa ya ntsone mboti torato lokaye bange ba lokaye na tote balinge ba lokaye. Voilà to be makama visibilité wana et emporter un plus moko boye et ça est vraiment très bien et merci à toi le président Vanganta Weranson na o asali pene ya confrère na ye JBM piano bengaka le piano. Voilà. Avant que nous musika, nous sabino, Adolphe Dominguez a dévoilé le secret à Yansone. Alors, Yansone, place à Kokende, va concert à les 15. Adolphe Dominguez a dévoilé en haut. Ah, mutema pas ses alaka toujours, mutema pas ses alaka. Mon abon bagonga moko zalaka tenabi, bandeko nabiso ya va président Bilankolo. Président Golf Kizola, Mabombe da Kibiso di Kambu Oyo, place Yentonazo Kende.
avant tout le bébélé, avant tout le bas ébélé, toyoka voice, voix Adolphe Dominguez, Azako Loba, place Ntone à Kokende, va concert le 15. Nazana on a kata téléphone ngai, vous en a bête la bino ya ngobilo moko, boyoka, ndenge nini, tata azali koloba, po na makambu ya nani. Voilà. Moni Zamba ninga zawana. Il faut qu'il y ait une planète Mars. On m'a la fusée. Boyoki nini? On a vu Adolphe te na bande la po boyoka. Yanso no kende. Zera bande la no pour de bolimbi sangai. To beta on le sous. Ndenge Moni Zamba ninga zawana. Il faut qu'il y ait une planète Mars. On m'a la fusée. Ndenge Moni Zamba ninga zawana. Il faut qu'il y ait une planète Mars. Nani asombeli yanso ne billet o kendele na planète Mars. Nani asombeli yanso bolimbi sangana moke. Maria Kombe eri yango yoyo nani asombeli yanso ne billet o kendele na planète Mars. C'est un concert les 15 oyoyo. Ha, maman nangaye. Voilà. Adolphe Dominguez, bino metodingara Saint Figaro, bino metodingara var, ba commentaire na bino na se, to sala kandenge sala ko partager toujours. Voilà. Toi qui na faire ba challenge. Concert etikali na 30 et quelques jours. Ba lobi bo dîner ba émission, bino ba chroniqueur, o la maison mère. Bo dîner ba promotion, bino to sala ba promo ya concert à les 15. Bo dîner vite so bozaki na bande de tombe annoncer ki keno we rançon na ko beta na Grand Paris Arena. Et dîner moi mukie sans blague to côté la mututé o sala promo o aleki mbonga promo o aleki moi choueki en promo sala musala na yo billet tikali 2264 billets o etikali il faut essayer là avant le 1er février. Lorsqu'il y a 15 jours, 16 jours, il y a fin du mois, tout comme le 1er février, il faut essayer là. 2264 billets au Etikali. Allez acheter les billets, s'il vous plaît. Tout à l'heure, challenge, nous, dengue, les enfants, nabiso, dengue, nabiso, bandi, kotsala, et bon, tous on a katia. Il y a var, nabiso. Voilà, tous les cas, var. Paris, concert des alliés quoi. Voilà, on va derrière quoi. Et ça, le monde est à nous. Voilà, on est là. Voilà, le monde est à nous. Paris est à nous. Voilà. Le 15 février, on rassemble Torozalawana. Sans oublier, on va clore les Kinois. Voilà, challenge à Liboso, Yangoana. C'est les bino oyo, c'est la bino makambu oyo, c'est parce que bah jour J et comme kokita, mais kolobani kokita. Tout ça que na ba 2 mois, tout ça que na ba jour ya ko compter. 32 jours avant concert, il y a monnaie le 15 février. Et on te sent que c'est un challenge oyo, to bi que non tout le monde oyo azwa ki moi kaniak, azwa ki moi loko moko pour ça musala na ye, asala musala na ndenge na ye. Message mususu euti bongo pa ya mama na biso balobi dona Monica a lancé message mususu pour na ba fan ya Wenge musique à maison mère total la ena no bongo tozo na kati ya va toleka bana nyoso maison mère ça m'a communiqué moi mobima pour na ba billet. Bon bana Wenge nyoso Adena Wenge le 15 février
ezana Kine, ezana Belgique, Suisse, Brazza. Donc boya vraiment ebele pour na kosomba ba billet na bino pour le 15 février. Donc tozo zela bino ba place etikali mukie. Mama Lombi tuka en tout cas bo poussa na Anastasie Lombi ba billet na bino boya kozwa déjà ba tambo kinoa. Donc bo poussa na vraiment boya kozwa ba billet ba joli bayala ba Dr Pichu Muzungu ba Nana Lutula en tout cas ba Kakol Yama bo poussa na vraiment. Donc boya ebele ba Trésor Onema ba Bardu Loese ba Vienangai ba Bertin Monsolo ba Freddy Ngoma. Donc bo poussa ebele ba via mbara boya ko so billet golf kizo la président. Donc boya bo poussa ebele ba na wenge bino bo bi Aden ya biso ratakate. Donc boya ebele pour le 15 février. Voilà, rendez-vous Pas manquer. Mutumo azangate somba bieno avant to boy bote malibano bobenga batu makino ayeyo ayeko ebisa bino bo somba ba billet. Rendez-vous avec Wilson de retour à Paris. Le retour des rois. Roi Zongi. Dr Pichu Muzungu. Bolongola ba manteau, boya kana ba chemise. Boya na biloko pete ba yaya. Bana basi boya biloko pete. Somba billet na yo. Somba billet na yo ya ko bina ko ibiko. Ya ko bina ma. Voilà, c'est comme ok. Voilà, merci Makinoa. Fais comme ça. Voilà. Voilà, tout le monde bongo. Maman na biso abi enjulukable ye wana pesi message na bino bana wenge musique maison mère. Voilà. Sombele suka bisanga Koffi Olomide na JB Mpiana. De pourquoi bazoyo kanate nena yiba nani nena zo yiba nani. Esa makambo kaka o obenga ngate na matanga papa na ngakufaka obenga ngate na matanga mama na ngakufaka toko yeba yango lelo ba fan ya BCBG balobi Koffi Olomide le vieux jaloux le faux vieux a beta rythme ya JB Mpiana o JB Mpiana beta yango na 2004 a beta yango a binisa batu JB Mpiana na ba danseuse na équipe ne mobimba ba beta ndule wana baningisa batu enta Koffi Olomide a beti yango remix na 2009 var ekosaka te tolobelaka makambo ya solo mena ndenge ya polémique po ekota na bino malamu kota la président JB Mpiana ndenge bande ko beta seben oyoyo bo total ya Koffi Olomide nulle part ailleurs na kati ya var ndenge zala kaka toleka. Voilà, même rythme, l'orchestre bi balé ba beti yango. Nena beti yango le bosso, au moni ba date ya JB Mpiana, au moni ba date ya Koffi Olomide. Saint-Figaro, to ko sakate to pesa bino toujours ba news ndenge ezalaka. Na ndenge ya solo. Voilà, mbote na yo Maria Kombe, Nikita Yabu, na ko sabino te de gouverneur ya Kenzo, ma mbote te pa Saint-Figaro, les bourgeois Mobutu Kiwawa, le pasteur Blanchard les pasteurs Blanchard Logos en Suisse. Bambote labino yangwana to kotani na prochain épisode to ya bon le 15 février pour na kopé sabino compte rendu il y a 30 jours tikali pour na billet. Voilà, botika ba malam bye bye. Travailler même qualité ni pièce soit Berlotti. Oui. Ils ont 910 €. OK. 910 €. 910 €. Mais est-ce que vous avez la boutique on a pris assez. Bon. Donc, quand on a la biso, ils ont côté. Donc, toujours ça la même qualité, mais tu tiens au prix assez. Donc, est-ce que vous avez photo timbela parce que
place où qui est 910 €, oui, awa, tu peux on a fond bon, mais même qualité. Même qualité. Voilà, même qualité, au lieu de 900 € quelque part, et puis mon oiseau travaille, ils ont soutien, tout c'est soutenir quoi. Les rois de la forêt, Mobali Assi de Jim Mampata, tout ça, awana, lumière, la lumière de Tirki, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Les rois de la forêt, Nazoya, Denabaki, Banawenge, Kozonga Nangai Boyeretu, les rois de la forêt, Mbalamo, na Chicago, quoi, tout le monde a Tokoma. Il y a souvent des gens qui forment, oh, tant on l'a, tant on a les rois de la forêt, donc ça. Attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection où on a cette là.